affaire ko sokola ah nzambe makambo ebimi suka pe ko sokola ngo ebimi na kati mama mambe bele bima ba réseaux sociaux pour na pêcher ngam tabimisa ngo za ya mkono et puis je me dis il y a makambo ya oh zela bine sto biso moyena ndako aba moi je jouer rôle nini moi la pêchanga journaliste to pe petit ya pêchanga parce que bakino se va comprendre soki koluba er mo otakine pêchanga er mo pe otakine na sila mais yo zo kaka par ya mo ko sina otakine mais ce qu'on a on a pas tout ce qu'on va suite temps ça 32 émissions parce que l'émission on a compté 32 émissions yo finga pêchanga de tout sauf de rien batebele bakamo babi fala na ko bisaki mwana malamu ya pêchanga bakinyo so yebi ki pêchanga aza orgueilleuse na yo bisaki mwana malamu na yete aza problématique te na yo bisaki mwana malamu na yete na nzimike et puis to ibelo moko hein quand on a pas principe avoir des principes dans la vie ne veut pas dire que tu es orgueilleuse ah mais je m'en finger ça ya solo mais déformé et puisque source nango ya mkolo omoni bino bolandaka pene internet makasi makasi lokwa biso te bato nyonso ya groupe salongo ya kala bamikolo nyonso wana bolandaka pene internet mingi lokwa biso te ata ko boza na poto nayebi ke bozalaka occupé des fois ça vous fatigue des fois vous trouvez pas ça intéressant mais na kati intéressant te wana maman des vérités à solo bombami na kati papa des vérités à solo bombami na kati tozali babakouk depuis un certain moment. Je crois que ça va faire peut-être 3 ans, si je ne me trompe pas, que les abakouk existent déjà. Et na yeko loba yango lisusu na alima nyonso na kimia nyonso que ata mokolo moko te tosila kosala réunion ya babakouk nyonso basangani basali réunion na en tête na bango par exemple si la bisalo ça s'est jamais fait de tout bord mutu na mutu ayebaki ko se lasser qu'on s'enlacer par exemple dans ma finger bandai kolata mams de tout bord je dis de tout coin de tout pays partout dans le monde mutu nyonso amonaki maman na ye pa na bino pona ko yebisa bino to pe papa que botalaki ndete soki pe bino botalaki peut-être le même bengi bino pe babakouk pona kanda ya kotala bandeko bavandaka na moninga lolenge bazo maltraiter moninga na bango lolenge bazo assassiner na ba plateau par entremise en utilisant des gens et ces gens à l'époque ils étaient payés et puis que moto alingaka ote soka koi côté mon ba okomisa et puis niveau ça la ke passe ya on faut pas retirer à moto c'est l'échec na yo à mon échec non bat-toi jusqu'à ton dernier souffle pour couper sa occasion on a dit pourquoi on battait que moto par exemple azalaki neutre à l'époque a fini à papa masumo pour ce quoi combien bah faut besoin ça botter on la charge non pas du tout je suis pas d'accord ça c'est une parenthèse deuxième parenthèse maintenant bah il faut comprendre bah vanina mam style et l'eau vous assure que s'il y avait quelque chose de mauvais si c'était même ce qui les envoyait mais le secret on est bimaté l'équipe NTPC se levait un jour pour que Makambo est ici là et ça là papa Masumo ne peut pas demander aux gens de ne pas l'insulter pendant que Makambo bandé banda si les loyers moko réagissent té et ça le fait que beaucoup la lisumu ndé comité na point commis parce que quand vous êtes responsable et que ce que vous êtes en train de diriger bozo mona que bobulo ezokota na kati bomoni que moi na moko x bo pesa lié faveur parce que aza o aza ya bino boboyi ko réagir parce que ça la mabé envers les autres un jour ça va vous atteindre. Oh NTPC, pourquoi restez-vous silencieux sans rien dire face aux injustices injures et grimaces ou menaces envers des journalistes, envers vos frères et sœurs du théâtre? Oh NTPC, vous me faites peur. Oh NTPC, ce n'est pas comme ça qu'on gère les choses. Oh noyau NTPC, faites quelque chose. On dit ça dans la scène. Na loué na ngapé showbiz, na ça scène, na ngapé dans na ngapé pas. Vous comprenez moi? Pourquoi cherchez-vous la bête noire là où il y a pas? Et si que ça puisse se stoyer bi adresse non. Tout le monde le sait, sauf personne. Que bête noire est un nani. Nani a tinda rabat, on a foutu même bateau pour ça. Bozonga na ba vidéo ezali. Comment kaka un bazo finga sila de 5 ans passés.
au moins des sopanawana autant les yamona ba batiamo ba formule nyonso si ba ko finga yeso so lelo ba bijou la reine ba se repentant ba témoigner qui va dire que ça va un peu bon ba te belé ba témoigner ba ibutu ainsi de suite. Vous n'allez jamais, alors jamais voir ça du côté Sila. Très chers abonnés à MK Yokani Télévision, que Dieu vous bénisse de partout. Merci énorme de votre fidélité indéfectible sur cette chaîne MK Yokani Télévision. Que Dieu vous bénisse parce que vous nous donnez la force à chaque fois que vous nous appelez pour nous critiquer, surtout nous faire vos suggestions et pourquoi pas aussi nous donner des conseils. Ça nous permet de toujours améliorer ce travail, ce bon travail que nous vous servons à temps réel. Que Dieu vous bénisse de partout là où vous avez l'habitude de nous suivre. J'ai dit bonjour comme ça à tous ceux-là qui sont fidèles depuis le début de cette chaîne jusqu'à aujourd'hui, à ceux qui sont venus récemment se faire partie de notre communauté MK Yokani Télévision. Que Dieu vous bénisse de partout. Vous ne serez jamais déçus ici. Nous avons des programmes qu'il vous faut à votre taille et surtout pour vous nourrir comme il se doit. Mingi mingi de bongo, nous nourrissons plus le cerveau car on vous livre des cerveaux fonctionnels qui vous permet de bien analyser, de bien réfléchir, pas seulement pour les émissions, mais pour toute la vie tout entière. Même dans vos relations, même dans tout, on peut bien et bien vous accompagner. Nous sommes là, MK et Yokani Télévision. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous soutiennent de près et de loin. J'ai dit merci comme ça à ma maman Blandine à partir de quelque part. Maman Lingarate Babora, Komonae Mobimba Poa Lingarate Fete. Merci à celui qu'on appelle Maman Alice Landou. Merci énorme. Merci à Awa Floflo de moi. Je te dis merci d'être toujours là. Merci à Y Abakouk, merci à Efrazi, merci encore à celui qu'on appelle Inoche, merci à Will Simba, à SB Mon Combat, pourquoi pas, à SB Forever. Que Dieu vous bénisse de partout. Bao Yanga Mikolonio, sur maman Gisèle Lembe, je te dis bonsoir de là où tu seras en train de nous suivre. J'ai part comme ça dire un grand merci à celui qu'on appelle Maman Sila Bissalou, qu'on appelle Christine pour le plus proche, pourquoi pas celui qu'on appelle Sissi l'impératrice, Sila Bissalou, la meilleure actrice de mon pays, mon produit, l'étoile du cinéma du Congo, c'est celle-là qu'on appelle Sila Bissalou. Merci pour tout. Merci au président Yoshua, le président de tous les Abakouk du monde entier. Je ne parle pas ici que des Abakouk de Kinshasa, mais les Abakouk du monde entier. Nous n'avons qu'un seul président qui est le président Yoshua. Pourquoi pas dire merci ainsi à maman Karine Montou ainsi qu'à maman Julindaya. Pourquoi pas dire merci aussi à celui qu'on appelle maman Zozona End, maman Elimbizi, maman Afi Mayemba, Yabino Bambote Yangoyo, Nakei Bongo na Lomba, mon mini copé sapé, maman internationale Mbote, et merci Mingi de toujours être là pour moi aussi. Merci pour tes conseils, merci de me soutenir aussi de près comme de loin. Descente, et ça fait qu'à une manière, il y a retombe la star, hein, et j'ai dit merci à ce grand projet qui a vraiment abouti jusqu'au bout. C'est raté. D'ailleurs, la Bible nous dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mais alors, je dis merci à tous ceux qui ont fait partie là, de ce grand projet et qui ont réalisé un petit belé. Motema likundu epesi bate belé motema pasi epesi bate belé ba idée ya kosala biloko pona koluka ko contrecarrer ole ya koluka kosala biloko bazali inspiré. Merci parce que inspiraki mwana moko ya Babakouk apesi idée ya tombola star na yo ekoma kiti na suka. Tout a été réalisé na force ya Babakouk nyoso basangana ki ensemble ba soutenaki idée wana au mamu international a bibi sekizaki kitoko pe malamu mingi vraiment. Mais makambo eboti ndenge nazomona ndinzu etie na mitema ya bato ndi vandi singa lisusu lelo pona koyeba kobeta mwa lisolo to solo la mwa ndambo tabi ke solo moninga na ndambo biso ba zape ba miso ba bakanda ba miso ba neti ba panza TV ko panza TV te ya yo ngata mwa ndambo le musuji lo banza bebi mana munoko et salo mwa bien kozala na o jalouse na ngai te kosala na pe ba réunion osala na butu na moi te contre ngai simba ndete. C'est ça le problème. J'ai confiance en celui à qui je place ma confiance et ma foi que ça ne me permettra jamais injustice et comme injustice. Toute justice est comme injustice. Comme Dieu ne le permet pas. Et ça la mate. Non, ça la est fort. Mais quand on tambola, na bossé mo pe na lima. N'enge Bible sengi biso. Pour na mika mingi te ko se retrouver. Na ngambo ya ba o ndamba pesi mokongo.
parce que ce que tambola na lolenge ya bonzambete au singi Saint-Esprit kamba makolo na yote au tambola lolenge ya batu ya keto et à la fin tu vas payer les pots cassés et j'en en veux pas. Voilà pourquoi je dis au Père Céleste kanga miso sambela nangelo ngo nkolo sunga biso tokeya na masenginyate papa longola keto na jalousie na mitema ya bana na bayo nzambe la bomo sunga bana bayo simba mitema na bango bakende kosala mabete kasi basala bulamu pona bamona kembo na yo sinon soni sur soni sinon pasi sur pasi parce que soki nzamba zana yo te et bana kaka so penza mazana yo et bana kaka. Merci Seigneur pour tout le bienfait. Et donc vandi singa mingi awe ezali na ye avec beaucoup de respect. Yango bolinga la vandi pena na lima nyonso na respect nyonso na ye ko senga ba mama na biso nyonso ya théâtre ya uta kala kala ba papa ya théâtre avec beaucoup de respect au pesanga moi en tango ya koyoka ngai vu ce qui se passe sur le réseau omoni bino bolandaka pena internet makasi makasi lokwa biso te bato nyonso ya groupe salongo ya kala ba mikolo nyonso wana bolandaka pena internet mingi lokwa biso te ata ko boza na poto na yebi ke boza ka occupé des fois ça vous fatigue des fois vous trouvez pas ça intéressant mais na kati intéressant te wana maman des vérités à sole bomba mina kati papa des vérités à sole bomba mina kati Tozali Babakouk depuis un certain moment. Je crois que ça va faire peut-être 3 ans, si je ne me trompe pas, que les Abakouk existent déjà. Et na yeko loba yango lisusu na alima nyonso na kimia nyonso que ata mokolo moko te tosila kosala réunion ya Babakouk nyonso basangani basali réunion na en tête na bango par exemple si la bisalo ça s'est jamais fait de tout bord mutuna mutu ayebaki ko se lasser ko s'enlacer par exemple na mafinga ebanda kolata mams de tout bord je dis de tout coin de tout pays partout dans le monde mutu nyonso amonaki maman na yepa na bino pona ko yebisa bino to pe ba papa que botalaki ndete soki pe bino botalaki peut-être le même bengi bino pe Babakouk pona kanda ya kotala bandeko bavandaka na moninga lolenge bazo maltraiter moninga na bango lolenge bazo assassiner na ba plateau par entremise en utilisant des gens et ces gens à l'époque ils étaient payés on a de preuves na kolinga to tchala no mwa ndambo kaka ya ba extrait ya mafinga on a sélectionné bokomona na année pardon Lionel bendelanga ba année po YouTube ekotaka te ekosaka te ekomaka Ocheli biso na moi quelqu'un mafinga ya bilongi otomoni na bane yango combien d'années bavandi bafinga aka mutu moko esila te o lelo ebota Babakouk bato baboti Babakouk si bato babanda ko fingisisa ko futa mbongo pona ko finga sila te bango babanda ko préparer loko bayebaki te que conséquences nango ko zala ndenge nini yango à chaque fois na yaka sur internet na lobaka tango obonga mapo ya na likamono na internet ko kanta te ka kolonga tu peux avoir raison mais la carte internet faut perdre tu peux avoir tort la carte internet va passer sur réseau. Au télémipoké. Donc quand tu commences quelque chose, même Bible et lobby, là sûr il y a encore manangoti na suka. Soko bandi et loko, comme manangoti na suka. Mais soko bandi et loko na mutema mabe, suka nango kozala que mutema mabe na onde kozala ko bima na kati ya bato. Bakoyeba quel genre de personne tu es exactement. Voilà. Siko yo na tuni boy. Total nanu mafinga oyo. Tu sélectionnes nous 5 mafinga. Na 5 personnes différentes. Ou na 5 émissions différentes. Même personne a à 3 émissions. Tu l'excès bino na ba misusu o ba yalanda. Après, tu es au solo la moi ndam. Lionel, après mafinga, tu na publicité pe. Instant publicité les candidats moko o sima na ngoto zonga. Na ya koloba o na ngona motema na ngai. Merci. Pour la kinde ba comment na moi à l'époque. Na qui m'a passe ba comment na moi à l'époque. Ba ndoko na ndenda ko moko série moko. Yo ça na libota ba péchant hein. Et la famille moi so qui fait il faut lo ba il y a 18h 19h. Ah ba comment ndako mona ndako nini ya mkola bando foutela.
Mais tu vas le bon avant d'aller. Batika koloba malubilo. OK, ne tant que il a fait pas na yo, na fait pas la bien côté na bino que na lali pas na on a passé nuit pas na on ça tu passé nuit pas na biso la cité. Mais en vrai ba cohabiter te péchant bana bota ma na pas bango. Oh. Ni koko ça avant na pas. Avant ndenge ya mukula fana pas bango les péchants fana pas bango. Bon avant na pas ndena. Oh, mise mamu accentuer ko finga avant na pas bang ba information mingi bien réseaux sociaux eza vrai. On connaît pas fingi péchant ngana. Eza vrai. Affaire ko sokola ngo toujours ko bimpe mingi affaire ko sokola mama bango sokola ki yeso ki pendenge ni solo ngo za mondenge. Affaire ko sokola ah nzambe. Makambo we bimi suga pia ko sokola ngo bimi na kati mama. Mama belé bima na ba réseaux sociaux pour na péchant ngam tabimi sa ngo za ya mukolo. Et puis je me dis, il y a un makambo ya oh zela bien histoire biso moyen nda kwa. Moi je jouer rôle nini moi na les péchanga journaliste to pia petit ya péchanga parce que bakino so ba comprendre so ki koluba er mo otakine péchanga er mo pe otakine na sila mais yo zo kaka pari ya moto moko c'est non takine mais ce qu'on a autour bateau ce qu'on va 8 ans ça 32 émissions parce que l'émission on a compté 32 émissions yo finga péchanga de tout sauf de rien. Batebele bakamo babi falana ko bisaki mwana malamu ya péchanga bakinyo so yebi ki péchanga aza orgueilleuse na yo bisaki mwana malamu na yete aza problématique te na yo bisaki mwana malamu na yete na nzimike et puis to ibelo moko hein quand ça n'a pas principe avoir des principes dans la vie ne veut pas dire que tu es orgueilleuse. Ah bien so mo finga eza ya solo mais déformé et puisque source nango ya mkolo. Quand on m'a demandé sokolé à l'époque il y a do ma j'étais m'taya ko taper changa tanga bukanaka ezaka mame bakata te m'taya ko taper changa jour on m'a demandé sokolé ezaka ya mkolo ti ba okele ba saint penza boye po likolo zaki on bukana c'est un problème so ba sokoli c'est ba bimisa spirituel yo moko pe komisambwa na baba kala ko te misamba baba ba oloba okosala ta ina nobela kaka. C'est l'eau, ok. Le problème, non. Mais justement, parce que Abakwiti, c'est présenté comme Abakwiti. Ah, c'est présenté comme ça. Abakwiti. Avant, les États-Unis, numéro, on a eu plus 1 512 35 40 046. Numéro Abakwiti. Oui. Donc, pour Bango Abakwiti, il fallait Bango ne pas les canaux télévision. Bafingi black, bafingi leaks pour na bango ya mwana. Nazo bisabino bangebungebyo bo mona mikolo. Basembe na baposa bo bébé ona komi nango. Ezara na ntina kaka moko. Donc soko lingi oyeba nini nga na osalela. Produit nanga. E boti singa suki liboso mabandi esili. Collagène nangai. Collagène nangai nde yango wana nde zali produit oyo. Nazo bisabino nambebo et rajeunir. Oui, pour na longoli manzaka na o plaquette pour nazo tala effet nango na manzaka. Ndenge zabo ndenge na o mela na o tala ko ba na suki tinda manzaka. Qu'est-ce que ça va donner? Donc soko za na confiance na biso commander ba collagène na yo ezali sans effet néfaste. Collagène na yo ko mela pona poso. Pona miso. Pona suki. Pona manzaka. Ba produit moko wow kitoko ezoye bako sala musala o esengeli nazo biso na boyeba que au fur et à mesure muto azo kola collagène na nzoto collagène naturel est diminué yango pesa ka vieillissement ce qui collagène est diminué au mona vieillissement bimi na ba poso na yo na poso e komi ko lâcher au mona e komi bizarre ozo koma mafuta na pakola depuis que les maté poani yeba que chaque 5 ans to perdre eloko moko bodani nazo préciser lisusu que ezaka pona basité au mona omoni mobali no azo nuna kaka ye mobali biso po asala ka musala mingi collagène pesa ali apona bana mibali pona kota susu pe na profondeur so na koti ezapena mwa mingi bien te mais benga biso na privé ndoko mona numéro ko zali Lionel soko tshela biso numéro ya maman ana kwanta kuna pona batu ba benga directement maman apesa bino explication ya ndenge nini mobali akomela collagène nini mwasi akomela ko ngade ya mwasi na omela daba collagène o ezali awa il faut boyeba que 3 mois na année na meli yango po ezongisa ngali lisusu nde bo mona na da na premier mois na donc so mois ici mois prochain na meli 5e mois pe na meli et puis tant on est qu'on a 6e mois ko regretter te pour retourner âge na biso âge na makambo mona o kata na komika chiffre jusqu'au balusango boy yango na te donc produit ezali wana oza la problème miso mona ka moi flou net moi bien te ngai yango mte sauver nga o miku esala o pasi
maman no bela mikura na ishasa to ketike deti na ndako to yembele na nzembo ngamona yembele yemba nzembo ngamona yembela on a la problème à poso optionner comment compliqué to comprendre ngo souté mais là collage parce que frustré poso on a ba bipakola pakola ebele et ça peut important au nourrir en de l'intérieur ko bomaka nzo to kana libanda te de l'intérieur c'est très important ko nourrir poso pour que zonga élasticité ya poso faut zonga pesa la yo kitoko ozana besoin nango obengi numéro to tie awa bakopesa yo ba conseil na ba précision nyonso menga déjà azomela o si mingi Lionel na mosala kitoko ozali kopesa biso et ndimami na mokili mobimba botali na biso elongo ba mama ba papa to pe ba kolo oyo balobi ete babako nde babandaki kofinga bafingi papa masumu basali boye ngana ye kosiyeba na bino boye eloko mosusu fo batebele bayeba ezali boye ezala basusu basalaka ndenge nini bango nde babandaki mafinga bomoni bino nyonso na kati ya kofinga wana elekaki makasi wana certaines personnes se sont révoltées à la maison sans pour autant babenga ye na téléphone mpo bazali na numéro asila te nga na preuve vivante namona kaka bafingaki nde boye ndeko Miss Lolo abeteli nga lisolo na bi aya solo bafingaki elakisanga na kei naki kosala barecherche j'ai pris près de 3 ou 4 mois avant na banda penda kolobela makambo même pas 3 mois eza moke plus peut-être 6 mois je réfléchissais je vérifiais j'ai calculé tina moni ngo pela Miss ngami bala bi oh Miss ezalaka nde boye oh oui ezalaka bongo ah bien ok nalobi pe kate nabi mais comment faire pour contrecarrer ces gens ndengani toko ko sala pour que na fingeli yo ba toucher tina via mutu boy il faut venir frapper fort pour chercher à leur faire taire il faut batoba ki mana terrain alors surtout kekaka na nibiso so ndenge moko ezamo mobulu alors ngai sikoyo nazi na ngai initiative ya ko louer ba talent na ba savoir faire ya moto ba ofinga oyebi ke moto alingaka ote soka koyi côté mo ba okumisa ebi niveau ça la ke passe yango faut pas retirer un moto aux échecs na yo à mon échec non bats-toi jusqu'à ton dernier souffle pour couper sa occasion on a te pour ka tambala moko to pesa occasion ya que asepela na chute na yo to na rolela na yo asepela komona ozolela arolela pona nga petit non jamais ça se fera pas loba ke nzamba kufi tant qu'il y a un Dieu il y a de l'espoir tant que Dieu t'a donné le souffle de vie espoir et continue rozala yeba que réussite na yo succès na yo bien au mona wana et ana bato musu supporter ngote mutu musu akoyaka abebisaka yo kaka so amoni ngo tombola mutu afini yo ngo tombola yango wana il faut ko vantaka bola mo nzamba sali na bomo ina babiso nzambe so nzambe te 2024 mais daichu ndinga solo belle folie nzambe na mawana lobi non petite capacité 3 fois canon na pesa yo il faut ba utiliser on a ça les monte na makambo ça na yo telema yaka ndinga na poni na ngai place ya kokumisaka moto bango ba ofinga na bité il faut to vendre un produit na dimension mosusu to bandi obimisa ba capacité ya savoir faire ndo mona ba misu bakanga pena bisaka bakenda po bakoka kopote ebele pena to kutaka bango na terrain batika pena po batali degré te kamele ya polio to kokate basusu ko ba meka ko imiter basala 2 émissions so peka moko ba continuer te donc ba maman na boye tango biso totali bon to ki passe mona kwena yo ki passe na même moment ou na ba moment différent mais na ba période moko mona mutatelemi na kwena ya bani ko loba sans pour autant ba benga sans pour autant ba futa mbongo kino lelo tozombongo te tozo mot d'ordre te to tikala kozwa directive te chacun de nous le fait comme il le pense comme il le veut bato babandaka mafinga basusu balongwa na internet mais barchive ezali tina tv yona oyo bafinga tomona moto réagit satan tomona te que oh
association moko et ko défendre to et ko loba silence et association silence absolu au bas association c'est ça là même pas artiste moko à téléma pour bâtonner sur ba mona yango et jusqu'à aujourd'hui il y en a les preuves sont là to mona moto ayeba ko téléma ta loba oyebi ba lobi soki esika ba omara moto moto akotela kaza ngakate de partout dans le monde et suit. Mais pourquoi c'est toujours elle qu'on insulte? Pourquoi c'est toujours elle la mauvaise? Et puis mauvaise, on va se défendre. Bizarrement. Allo baraté, nous sommes à sur ya melango kaka, à fanda bongo, sans rien dire. Na bongo, il faut to lobela. Nde bo moni babakouk ba comment ko lobela. Ba sous pe bo mona na kati ya babakouk. Bazalaka babakouk tan. Mais au fur et à mesure bazo fanda baye ko comprendre réalité ya bateau esika bazalaki ki bazaki ko kosa bango sur une personne qui n'avait rien fait nde baye bazongi na nzela banda makambo e banda kino lelo boko lo bateke moto par exemple azalaki neutre à l'époque afinga papa masumu pour ce quoi comme ya bakouk faut besoin de sabo tiens on a charge non pas du tout je suis pas d'accord. Ça, c'est une parenthèse. Deuxième parenthèse, maintenant, il faut comprendre Vanina Mam style. On s'assure que s'il y avait quelque chose de mauvais, si c'était Mams qui les envoyait, mais le secret, on est bimate. Sûrement, il y a bima. Et puis, il faut savoir une chose. Là, tu as comme on va dans la randonnée. Pour que ces gens réagissent, et puis, si manayango, baya koloba que, bafinga qui tel. Mais banda qui yango. Il y en a plein d'exemples. Si vous voulez qu'on vous mette ça, on peut vous le mettre. C'est vrai que Mams ne viendra jamais se justifier par rapport à que non, non, elle ne viendra jamais. Ça, c'est sûr. Mais quand même, il y a droiture. Vous avez la likambo de près, tant par exemple, porte-parole, et bandit de l'autre bandaka. Bafingi personnellement, bafingi Gabi, bafingi Thérésia. Pourquoi les associations ne parlent pas? Donc, si on comprend bien, la personne qui ne peut jamais être touchée, qui ne peut jamais être touchée comme un dieu ou un petit dieu, c'est pas vraiment un soum. Et que les autres peuvent être insultés à tout moment. Non. Il est notre président, Asa président Nabino. Dans un respect et belé pour la papa Massoum, vu d'abord son âge et puis son travail. Mais je crois que c'est à papa Massoum de finir tout ce qui s'est si seulement si l'équipe NTPC se levait un jour pour que Makambo est si là et ça là papa Massoum on ne peut pas demander aux gens de ne pas l'insulter pendant que Makambo bande banda ti lelo yemo ko réagissate et ça le fait que beaucoup la lisumunde comité na point commis parce que quand vous êtes responsable et que ce que vous êtes en train de diriger bozo mona ke bobulo ezokota na kati bomoni ke mona moko x bo pesa li faveur parce que aza o aza ya bino boboyi ko réagir parce que ça la mabe envers les autres un jour ça va vous atteindre et puis moi on a respecter à respecter l'autre côté parce que l'enfant sait bien que même si on a tiré ba fingi la anga ba tout monde ba collègue et les canons mutu moko alobaki na ba vidéo na que non quand les ala qui ceux qui mutu mwana moko a manqué mutu respect tout ça qui mission on a nani abi ceux qui mwana moko a manqué mutu respect na tango nzonding so ba fundi yo c'est fini pour toi ezali lelo yo eloko DiCaprio azolela alui batumo boy abi kuma kamuna ezaka ya solo tera lokuta bien que batumo commencer là on a lokuta na kieto na muté amabe allo bien très bien que non yeba lobaka manka mutumo respect banda wana de carrière na enyo sebeba pensez-vous que si vraiment na kati ya NTPC bachaki ordre moko ya lolenge wana ndenge bachaka na nzonding est-ce que y aurait-il de gens peu importe leurs différents venir à la télévision, payer certaines personnes, bah finir les moutes.
dans ce moment ata mutu moko boye a fingi mutu basi ba punir ye po ba fingi na kombo na ba côté la yo no ozuli sous mwana olati. Est-ce que makambo lingi comme en ampleur et comme ngé comme te. Vous avez été démissionnaire quand il fallait prendre des décisions. Vous avez été totalement absent pendant que ça brûlait chez les autres. Pendant que ma finge bandaki, mukolo bandaki na falon bitodi. Où étiez vous? Je crois que même à l'époque là vous étiez déjà président. À l'époque là l'équipe noyau, il y a un TPC et Zalaki. Vu ce qui s'est passé dans Matanga, il y a papa Richard. Qu'avez-vous pris comme décision? Je crie à vous. Dans la scène, il y a classique, théâtre. Oh, un TPC. Pourquoi restez-vous silencieux sans rien dire? Face aux injustices injures et grimaces ou menaces envers des journalistes, envers vos frères et sœurs du théâtre. Oh, un TPC, vous me faites peur. Oh, un TPC, ce n'est pas comme ça qu'on gère les choses. Oh, noyau, un TPC, faites quelque chose. Vous comprenez dans la scène, dans loué dans la showbiz, dans cette scène, dans la battre. Vous comprenez ouais? Je peux écrire. Oh, un TPC, pourquoi restiez-vous silencieux pendant que Bitodi était en train d'insulter Sila? Oh, un TPC, vous nous faites pleurer. Le fait de rester silencieux, le fait d'être injuste face à certaines personnes et vouloir être juste envers les autres. Oh, un TPC, ce que nous vivions aujourd'hui, c'est le récolte de ce que vous avez longtemps entretenu. Oh, un TPC, Papa Massoumou et les Papa Elombe et les autres, pourquoi laissez-vous vos troupeaux en train de marcher, se promener comme ça, s'insulter, se rabaisser? Oh, un TPC, pourquoi êtes-vous injuste? Comprenez-moi, hein? Voilà la scène, bah, ça là, après boleli bakambo to bokoli yango kala balobi soko zwi mwana ya lion otie na ndako lobi akolia yo sans débat to suki wapi lelo bozo lela bozo regretter lelo bokomi na ba réunion bozo silika makambo tango ebandaki qui n'avait pas crié? Vous avez vu ça, vous avez fait abstraction, vous êtes resté silencieux comme s'il y avait... Ça fait mal, hein? Ça fait trop mal. Quand tu te retrouves dans une situation où Batubazo fingayo, pour de vrai et de faux. Les gens tout autour qui doivent prendre des décisions ne réagissent. Les gens tout autour qui doivent mettre fin à cela ne disent mot. Peut-être paix. Obenga bango lebisa bango ah ba papa ba yaya otala pena makambo ndenge ezokende. Est-ce que boko kosilisa ngo te? Ah OK toyoki ba yoka basala elote. Tu sais combien tu vas te retrouver seul. Tu réalises le degré de cette trahison, tu te dis yana batumsu bazokisa biso na mitema na degré moko obaye yo yini mbala moko. Tout un tas de bolingo zaki na pola esili mba moko assécher ngo za lokwa aspirer ngo ekei ata balingi ndenge nini soko exagérer bon baye neti ngape nga tamola bon so moni ko indispensable na kufa ce qu'on en là qui sont que ouais indispensable et que la vie en dehors de toi la vie continue comme quand la vie n'a pas en dehors de nga continue ne nga peut continuer. Mais ne pense pas en aucun jour que tu pourrais être indispensable à part Yesu. Donc, ce que tu as dans ton ayo, que yo pona ozana vie nango a grâce, va te faire foutre ailleurs. Cause ya bisonyo sur la vie ya bisonyo so, c'est important, on se complète. Point barre. Bokanisa qui est sans un TPC au vivre te. Bokani bozelate quand on sont sortis. Après nion so ba kuba nion so na ba biloko nion so salama. Nzamba sali ngolu atelemisi pour la kisaka que il reste Dieu, il restera Dieu et c'est lui qui a le dernier mot. Même si papa parle, il a les derniers mots.
Même si l'oncle te maudit, hein, on te a bien intégré, mais ici, donc, ma maman, ma papa, je vous rappelle encore aujourd'hui que Likambo est côté Banda. Na tcheli bino yango. So bolingi sous natin de la bino musus, na côté de la bino. Et ne dites pas que les abakous ont commencé, les abakous ont fait. Et puis pour clore dans tout ça, c'est que malgré ça, mon collègue, c'est ça, il fait inviter Mam Saya quand même, Biso Babakou. Tout ce qu'elle a pu dire, c'est de arrêter d'insulter. Pour les comportements, on a été. Ce qui peut être bolinganga et que vous allez rendre boutique à Kofing. C'est comme vous à côté de la paix, ça va bon. Et puis, dans le boyo kata audio, na yemorote bima ki watinda yemutumura fin. Mais ya bate belé bo zala rana bango bo vanda rana bango bo yebi. Que ba sala rapenda ba complot bazo monter cabal ba sili siti na suka foutre les rombons. Et il y a de preuves. Et il y a des audios où ils ont réclamé. Il y a des gens qui témoignent matin, midi, soir. Pourquoi vous n'arrivez pas à condamner ce qui est condamnable? Pourquoi cherchez-vous la bête noire là où il n'y a pas? Et si les attributions sont yebi adresse non. Tout le monde le sait, sauf personne. Que bête noire est un nani. Nani a tindara bateau, nani a foutara même bateau pour ça. Qui se précipite pour aller à la face dans mon tour, à concurrence. C'est elle qui se mesure. Papa Massoum le sait. Papa Elombe le sait. CG Oxygène le sait. Bissoune Sotoye bien. Mais tellement qu'il est tambola, le lingue est tambola. Il y a un bateau de baloba soute. Bakene la bombe, solution, la bombe, ma finga, et tout ainsi de suite. Mais, on a un attend finga. À part, il y a qu'à rappeler, il y a que ça va tout nanzela. Il y a que ça va tout que tal et locaux. Ce qui bolobi boy, tous ont si bien on a raison. Yango, ma finga yango y a battu c'est là 3 ans, 4 ans, 5 ans même passé. Il y en a. On a babakou existe à noter. Ma finga on a ce qu'on a bando salang. Babakou. Bozonga na ba vidéo ezali. Comment kaka un bazo finga si là 5 ans passé. Au moins des sopana wana autant les yamona batu ba tiango ba formule nyonso. Si ba ko finga yeso so lelo ba bijou la reine ba se repenta ba témoigner qui va dire que ça va un peu bon. Ba te belé ba témoigner ba ibutu ainsi de suite. Donc, vous n'allez jamais alors jamais voir ça du côté sila. En attente dans ça m'envoie. Donc les fans on leur gère pas. Ba gérer ba on est vraiment compliqué à gérer ba fans. Je vais voir pourquoi vous allez faire porter ça ici là. Est-ce que c'est la même pas. Il y a pour ça la volonté de continuer. C'est carrément ça. Il n'y a rien d'autre derrière tout ça. Ordre. On a habité à l'époque, le président Babilo ba théâtre pour ordre ezalaka kala batata bazara banani ngana luka bango j'étais là 20 ans passés 30 ans passés ordre bon ezalaka indéfectible banani babenga bango banani ba producteur ya banzonding o bazalaka kala bo bande ko fonctionner ndenge nini pour la botika ordre ezalaka wana. Tout le monde a un problème pour les lotés. Bazana a incompris depuis très très longtemps. Mais, Kaka et loko et boti ba problème et ça banda certaines personnes ba bemisi mutu na bango na théâtre. Ba ena keto na bango na division moko ya motema mabe nde bo moni théâtre comme ndenge comme. Tous ces gens qui existaient depuis très longtemps, mon na mambo ezalaka. Boye bisanga pena ndenga solo. Avant existé certaines personnes, parce qu'il y a un temps où européen pour la bâtiment sous. Et là, la bâtiment sous, il y a un bon, les appelle malfaiteur, il y a dernier niveau. Donc, bon, on a détruire famille, et détruire libota, et détruire quartier, et détruire avenue, et détruire commune. Pourquoi pas un pays? Il y a des gens comme ça. Dès que Dieu bénit ses mains, vous regrettez. Mais bâton, on a pamboli à solo. Dans un bisao, il pamboli nae et me marapé na bénédiction. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Avant existait certaines personnes,
concurrence ezala ya boye te ya boye ezala te otala sikoyo sila banda exista ntango peshanga ya sila azala na attitude nini po peshanga bakuta basila azwa ye sous ses ailes lokwa petite na ye batambola elongo alakisa ye banzela alakisa ye bakope alakisa bakabola na makambo ye pa akabola basala na babien bato mosusu mpe baexista bazalaka sude ti lelo tomona moto lokwa nani oyo tobandi okanisa ye ennemi juré ya mams lokwa kapashi kolobake mams degré bandi okotela moninga na ye okoka te soki mpe azali na kete ngana okotela sans ye je pense pas mais bino moko botala mpenza arrivé ya le retour de Viangor l'arrivée de Viangor botala ndenge azoviangula bato aviangoli bana bato ya mike ya basi ya mibali et tout atiki motu te aseme pagaille désordre oh Dieu toi seul sais quand est-ce que cela va prendre fin romona motu mosusu pena azofinga pena sila otali penza yo moko otali olobi non non ah yaya mosusu pena tozele ma yo tiele na akata na émission tata bango yeta bango yo mosusu ni yo tiele pena mai akata na émission asokola nanu opesi mafuta pakoli atie pena otali ba mama sasamba na ya kati yango opesi pena crème apakoli asilisi aniki minu bakati suki opesi elamba alati afandi apa bandi oloba mais afinga bokomona que depuis un certain moment boyebi de quoi nous parlons nde désordre nyonso ekota bamama bapapa boyebi que depuis théâtre ebanda depuis mokili ebanda biloko etambola mibale mais soki parmi mibale wana ezotambola moko akotisi keto na motema mabe makasi na kati nde ezwaka ekomaka na bampleur boomona mais souvent moto abongo nde moto asukaka mabe non on n'a rien à vous dire laissons le temps gérer les choses le temps répare tout et puis sa réponse na nyonso parce que ezo pesa réponse magembe malembe réponse epesama ntango réparaka nyonso santé à nous qu'on accuse dans chaque histoire mal racontée. Tant que vous avez fait mabe na biso, vous avez fait mabe au bino bosala rabatouti. Bino bokena ko betara mabe na biso, biso ka to mabe, biso sala bino mabe tellement mabe na biso le kama kasi. Là biso na sala ka libe moko. Mais yo yebi mabe combien salanga. Na tanga ngote. Et ate pona ayuma. C'est parce que, en tant qu'humain, je me dis, mon tenu sera na droit à erreur, tout peut sa chance. Et là, tu es humain. Mais le temps va réparer. Un jour, tu te mettras quelque part. Tu vas penser. Ah, moi, si je suis sincère, mais le quoi est 50 te. Ndenge mo ko loba lobi. Te si là. Nde ba te bele ba pesa ye raison lelo. On peut faire un mot sous n'essayez avançons seulement lobby et anzam et on a seen anzambe mingi bato ya malamu tant bakuta na bato moko boy au sali erreur moko boy azua tambosi sango a humilier a sali onyoso mais ya compter erreur ya sala hote so ko zipeta erreur no tanya pa na mesa o bani pena ko pononde ba pona salita loso wana ngo plein ya obeta mon ndima obeta ngo to fanda na ngo melango otika na ngo bongo nzamba kota ni sara bata bongo na bata malamu mingi ya lolenge na bango nzamba pesa biso chance kota na bata malamu pour ba reconnaître pas seulement nos erreurs mais ba reconnaître ba bien na biso ba bien fait na biso na ba vie na bango et vous allez sengo mingi et vous allez pena bien mingi mais comme la vie est ingrat les gens sont tels qu'ils sont tant on ça mabe po atinda o ça mabe o mona ngote so yo sali mabe pour la attitude naïe azio la tisco parti no abosani yaye
qu'il t'ait trompé depuis. Kabana aussi yalo bakuba depuis kala. Obanda omona mobanda boya oloba. Nzambe abi misabino nyonso bata ba double face, ba hypocrite. Abi misabino pa na poisa. Abi sabino soni. To lenge sengeli pona bien. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Seulement baba ko te mbabanda ofinga. Ma finga ala kisibino bisikani te bisikani ne banda. Et puis depuis un certain moment baba ko bafinga na bango sunte. Apekisa bango lisusu. Tant guerre ezara makasi wana. O ba kolo ba ko kosilisa te. O ba président na noyau ba ko kosilisa te. Maintenant permettre ba finga bato mosusu. Monta théâtre ba finga mosusu théâtre. Censure ezalaki wapi. Ba président bazalaki wapi. Ba condition pe ba gérant bazalaki wapi. Ba lobate. Batika ba bokola mabe. Tala mabe lelo ilati bango. De commencer la passe. Je crois que ça faisait pas mal. Parce que il y a mon ninge badon soit on a bien su. Vérité aka manko. Place e banda boyebi. Place ba bokola ngo boyebi. Place e kola makaza o bovanda na bango bolira na bango. Et beaucoup condamné bango te. C'est ça la vie. Ndenge nzamba ane na likolo, le reste on prend sur nous. Que Dieu vous bénisse de partout. On se revoit très prochainement avec une autre analyse sur ce même plateau. En attendant, abonnez-vous, commentez, partagez, likez. Au revoir.